Esengo ezalaka mingi tango nazalaka liboso ya basali na Nzambe esalaka nga vraiment esengo makasi po eza moment oyo to découvrir basali na Nzambe parcours na bango oyo basala en tout cas epesaka biso esengo toyeba nzela batamboli po bandeko ebele baza na banzela wana lelo oyo na minutes oyo tosola boye bazosala makambo oyo basala Nzambe baleka mais ndeko ezali nano tard te vie na yo ekoki mpe kochanger yango lelo na yambi l'homme dédié tokodécouvrir ye awa na micro na biso soki komo na ye nani mpe asalaka mosala nini mbote mwana na Nzambe. Mbote papa na ngai. L'homme dédié. Oui. Kombo nani bato bali kolanda bayeba? Ouais, kombo na nga prophète fils. Naza prophète fils de Jésus. Bato nyonso balanda nga bayebi prophète fils de Jésus. Prophète fils de Jésus. Oui. Oh non, kombo ça inspire. Hein? Ouais, ça vraiment kombo moko eza na inspiration makasi. Vraiment. Et le belanga moko makambo tellement ni ebele kombo wana eza kombo moko lo ba makambo ebele eza ba langage moko ebele prophète fils de Jésus. Prophète fils de Jésus. Pour un car prophète fils de Jésus. Oui, prophète fils de Jésus, eza kombo moko en soi na zwango par vision. Oui. Message moko le Seigneur m'a apparu. Ils ont balanga pa liboso non, prophète. Yo kaka oh le Seigneur m'a apparu. Mais nzamba na bimilaka biso te pona nini? Abimilaka kabino. Oui, oza vraiment na raison belé. Tant mutazo le Seigneur m'a apparu, les gens se posent des questions. Nzamba na bimilaka bango, eza na groupe moko batu. Oh oui, il faut comprendre qu'il y a des sélections. Non? Il y a la sélection, ce qu'on appelle la sélection. Le Seigneur n'est pas seulement le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu qui choisit. Il fait grâce à celui qui le veut. Et la grâce, peut-être un parmi bateaux, vas-y, grâce. Merci, Ndegoyo Peo, nanu Seigneur Abimeliote. Zalaka patient. Non, il y a des fois, le Seigneur Abimela Bango, mais ils n'ont pas compris le langage. C'est l'apparition du Seigneur. Mais l'interprète, il y a vision, azate. Mais il y a déjà langage, tantôt que plus qu'enga. Ça vraiment écoute mon Nzambe plus qu'enga. Mais le bomi est l'interprétation donc à se connaître. Oh ouais, donc peut-être belé de peut-être yo peut assez apparaître là yo. Mais au comprenant des langages, yango peut-être go faire souffrir yo na yango. Mais bis ce que tu comprends langage, to bimisi yango. Il y a biso que comme libanda mutumsa zo kamwa. Comment ka bango au contraire biso nyonso apparaître là biso si nous sommes c'est choix. Ah bon. Prophète fils de Jésus. Oui. En tout cas lelo na moni bat bazana sengwe ko ya ba parcours na yo avant comme prophète fils de Jésus. Oui. Ba ba no ba kombo wanda ko tambo na ngo ya kala. Ouais, c'est important. Depuis que lelo déjà bon wana o changer. Oui. Mais au moins bet ce parcours non au kota Nzambe ndengeni banana non ndengeni. Oui, bon pour na kota vraiment Nzambe naza étudiant d'abord il y a Ista na tangina Ista na sali radio transmission donc on a salué ba étudiant yo sur Ista. Oh ba collègue ba ebinga de fois kombo mi bando bengezaki FM. FM. Ouais. Kombo mi bando bengezaki FM. Na salle radio transmission na tangi pe na ITPM Nanjili là où j'ai fait l'électricité na eu diplôme d'électricité na KI na nini na biso ya formation ya 11e ri INPP. Oui, na salle formation ya nini ya radio émetteur na salle formation ya première promotion. Oui, première promotion ya réseau et nini bimaki wana ya maintenance des ordinateurs. Biso faisait la première promotion nango. Ah bon. To sali yango na bâtiment mususu ya INPP wana. Oui. To na sali maintenance des ordinateurs. To na sisine na Keista. Ah bon. Na sali ista ndeto sisa ane to ndeto na sisine électronique, na sali radio transmission. Donc naza ingénieur na radio transmission. Bon, vino mwa Nzambe bande na ndengeni yo bande kama mona kati église to bande kilo lengeni. Non, on a mamulai to bande bande vraiment na kati église mais souvent on a toujours tendance de dire que tous la famille ni chrétienne. Il y a onde on a ya nani ya liboso oyo et pe sarabiso moi privilège mais ngai et na ba famille ka chrétienté et na ba ajacé. Oui. Nazalaki ko se découvrir na ba don moko particulier. Au défend ndo bwanga ko beta ngo peut-être na mona nan mona ndoki lobano de découvrir. Oui donc zalaki que ton nazalaki na se ba 7 ans 8 ans ndé ko mona ba makambo esprit nanga donc na otambo na nzela boy on me parlait des choses au muta de belanga na yebiete na munyo kaka mungongo mo boy le belanga makambo
Et mon on a des fois, quand il me parle, il me dit des choses. Oui, ça nga te kosolana mamo te azandoki. Kosodon, yango yem dando sanga. Koselo na bango te. Kosodon papa nanga te, maman nanga te. Camarade ko sakala na été azamabe. Donc ce qui peine à tout aussi, muto qui m'a aidé. Je faisais maintenant un mouvement ya voix intérieure wana de bandemi kosani. Ko conduire ngai. Ce qui mutazamabe total ani to se fixer regarder total no boy. Ma misu et bandio kitanga. Non lingato umona. Ah heureusement ngai kitite. Oui. Na tango wana tango kitanga, ça me parle maintenant. Donc tant que bandio kitanga, je vois wana bandi koloba. Azamabe. Azabo sala mutumo mabe. Moi je te fixe regarde. Ma misu bandio kitanga. Et babandi kolobalanga. Donc si j'ai compris que ongo sala mutunin mabe. Je peux prononcer quelque chose contre yo et juyo. Okay. Donc j'avais peur de fois de faire des choses, peur d'aller dans une baninga musune basara na bilo mususu. Moi dans ça, je sentais la peur moko na intérieur nanga et l'extérieur j'étais comme tout le monde. Okay. Mais l'intérieur je souffrais peut-être na force moko bande ko bousquilengo na ibaki mutu na nani. Na makoloté parce que j'étais ignorant. Il y a un moment qui va visitation za me banda des fois ni kala. Banda kala. La visitation des esprits banda qui kala mais na yeba quitter mutako orientenga pour me kako socialiste ngango azala quitter de c'est après na 6 classe donc il y a une église oui na 5e de humanité na ngande na reçoit visitation moko qui vraiment grave ah bon ezaki ndenge nini la visitation ezala qui na bandeko ke classe na memo no ndeti j'ai senti au benga esprit de mort donc non mo ndeti na lingi na kufa so na mati mutu kana bike mutu ko esa accident so na ko ndeto va nobo je disais que cette maison est bukana biso to kufa biloko ko kwela biso donc j'ai senti la mort. J'avais maintenant peur. Cette peur là et commence à l'engager na mi mon Rwanda tina comme une insécurité. Insécurité na bi bon na outil classe c'était vers 12h na bi na lala. Moi longtemps na ITPM na lala na koti na lali na kati ya pungi wana kolala na moni une copine ko on était avec elle na 5e wana a sida. Oh là. Na vision na ndoto. Oh abi copine na sida neni na bani kolela. Ne ya sida bo seke ngape na za sida. Parce que ndoto na zolela na bi ati menga sida na kabolela ngo batute fonga na miboma avant pour le connaître sani. Na ko kopesa batute. J'ai parlé maintenant de ça. Na ndisiko ko luka remède ni sani. Ya komiboma na kati ya ndoto wana. Tant donc remède a komiboma nde na ko mona ki na kufi vraiment. Wow. Na ko mona oui pe me bandi mangala na kati ya ndoto ni pe me bandi ko longanga depuis na misonga ya misapi ya makolo. C'est ma première fois pe na yeba ke ça rabongo. Et bandi ko manga banda na songa misapi ya makolo tina munoko na moni boule moko à nord ezongela le roi boule na habité oh ba ça film ba sangoku ba mo cristal na moni boule mo cristal ezongela et bimi na munoko nanga babi nanga okufi ngongo me nanga okufi na moni ko yo bominga na laki maman la bisoté na laki papa la bisoté na laki ba camarade nanga te na laki environnement nanga te voyez-vous na moni ko neti ko se lamenter babi nanga tango ezate moyo ola kabango ezate je me disais mais non au Sénégal boy ponani na moni ko nzoto nanga elali nazo monango ce que esprit nanga etala nzoto nanga je me sentais maintenant oui vraiment na ça sauté je ne bougeais plus au contraire physiquement pendant la bon ça se faisait aussi comme ça oui. J'étais seul nanda na yeko esprit voix moko bandi ko lobananga na zanzambo yo a bomba kayo na zanzambo yo ayebi yo na bombi yo banda na mama na ti na tango komi ko banga ke lokote malheur ko communauté so ngai na pesi yangote malheur ko abani maintenant ko ko lobelanga makam tango so babonga bi na ju pe manayo na zongisi na longoli bomo ibande ko yo kakati na o na longoli yango oh donc j'ai senti la mort donc c'est à meminga ya ndimi zo tanesani ekufa et aye ko babo moni bolo ezali kolo na yo nde vi na yo est apprécié mais na zongisi lui yango nde na moni yango ezongi tango ezongi pe masko ya bomo tseni ezongi na santé na zongi na pumbwe na bomoto na sauter na longwe na kiti ma maman azaki na porte ndako na sauter ya tuninga ni na bimaka mnoti ko mona moyena la so ezate je me suis dit que non là c'était par là na zoki don ya ko limbo la skoba bandoto ah OK place à partir à wana na jusque écoute na disque ko comprendre que non il y a un esprit qui cherchait chaque fois depuis j'étais enfant m'utiliser mais je ne savais pas comment entrer en connexion naïe na disque le babo na mon pasteur moko parce que nando prier une église moko Emmanuel na quartier Salongo
na pesi ba kamino nyonso mbote Tango qu'est-ce que pas na vie na mona bango non l'esprit le boyi au monde en mututé na vie mec comment na vie bon na on la pété na 10 minutes c'était beaucoup na lali oh là alors bien na eka ko expliquer au makamio somoni et maintenant abandi ko expliquer ngai tale la kisaki boy tale la kisomoni ndoto wando monana c'était ta vie na yo ba tchaki da mabeli bo sa vino ba bongisela ki onini kufa et bongai ngai parce que na pona ki yo na longola kufa wana et na otambola na yo abandi ko ko balanga pena relaxo makamni ebele mais na zena 5e des humanités conscience ezaki un peu faible encore ya ko saisir makambango et on était tantôt dans moto il faut encadrer moi ça encadrer parce que langage ya makambanzambe na yeba ki on peni malamu te na 5e année mbali boso na nga na vie na gêné mbali boso na vie na gêné na gêné na 5e donc balambi ma fumbo boye test bandaki balambi ma fumbo boye na tali fumbo na biti 18h 15h na otala r 17h na koti na prier na kati na bino tato petit boyo les gars balia blo na pas moninga na ra concentré donc ti 18h rebeti mbala moko juste na zela écouter juste mbala posa e bandelité maman na ke na zui na lie na bi na comme ici 18h donc de Gaulle ya le jeune wana nani aipsaki au jeune non nous est poussé par cette voie là on ande otike sani et guider ngai donc on est obligé qu'il faut au gêner yango comment est-ce que ko orienter ngai après yango comment bisanga makam après on soit qu'est-ce que encadrement et peine bon on a juste encadrement te ya moto côté subuleke oh mais là c'est qui gêne 5e des humanités encadré à ça te voyez-vous maintenant difficulté de ça nango donc mo yete na koma ina obima boy na bimi na via ba chérie tant on a ina zonga boy mungonga na lobi na oh là boyete oh là il faut prier on est obligé il faut prier ce gars la bible kolo Yesu na commission pour bominga quand même non donc j'ai senti comme papa moi za peine nanga mais bousculer à tout moment chaque temps orienté donc il m'orienté donc azo longola ka mabeka non le Seigneur souffre quand il vient nous enseigner. Il souffre, tous les élèves moteti. Vraiment, message ni aux personnes nandeko azolando au patambula ndeyo tamboli. Oui, message non peut se faire endurer attirer dans un béton. Attirer dans parce que nous sommes mauvais. Tous à mabé na biso et ça qui nzamba sani azwa temps retraité biso. Na nyoko la qui je crois bien na nyoko la qui place à zalimbi sanga. Oui, continue. Donc après kota bongo kibimi na yo sali vino moko ya ba désir ya rokola non parce que tout ça non na kata rokola wana okene na diplôme na examen d'état je me suis concentré vraiment beaucoup pour nos avoir diplôme d'état parce que ba te pas un diplôme d'état a commis mon centre dans la zone il m'appelle mon centre les choses j'ai senti cette force là d'aller d'avancer mais il me manquait l'encadreur et ça ba te belé comme on a aussi ba jeune belé ba souffrir manque d'encadrement. Ils ont des dons, ils ont des choses en eux, où ils ont un encadrement. Et ce manque d'encadrement, des salaires qui n'a souffrir. Il n'a souffrir vraiment. Et j'ai passé tout mon temps à cause des étudiants. Il y a tantôt Simbi, tantôt Simbi, un mot penayo qui est, un mot qui était, un mot penalandi, baposa nanga, un mot qui na meli. Mais pas ces aïkas final nanga attend à sepe nanga la moi. Na butu siko retour. Na évité à avec sangate. Et avant de tika butu mon côté sans asani. Aya. Okotaka boye ngola la pongi longa mutuma la muso lamuka la kata pongi okosani insomnie na lamuka allez bondela na bandi ko prier mais na tango wana pe nazaki mutaza malade na famille na prier abiki donc dans un donc je ne suis pas pasteur na rappelle na zelo côté donc erana comme ya fils de Jésus na ça coûte bandi ko te voilà FM. Donc na bondele lio obiki ngamo na zesio na malade je prends même na le boko nanga na s'imposer na bondeli na la malade 2 jours 3 jours na ba bananga la muka zo le boko no chana mutu no bondela pendant nzoto no place na ko comprenez que l'homme est divisé en 3 parties. La chair c'est autre chose, l'esprit c'est autre chose, l'âme aussi c'est autre chose. À chaque fois que j'ai été visité, on m'est réveillé, prends ta main, mets sur ta tête, priez. Donc na bondeli 5 minutes c'est beaucoup na biki. Donc la bande c'est ya guérison na yo moko na ngamoko na mutute après ton ngamo na mibiki simba lebele
Ndesiko na kuma bondela bande konanga. Mais wano ozo tambula kana banzano. Nazara tantôt gauche tantôt droite. Pour na bondela yo 5 minutes je vous dis. Na ye na bonde ozama atoza hôpital na bondela yo minga na bolé sous l'arte. Copé baby. 5 minutes. Je vous dis 5 minutes. Obimi na maladi wana. Mais nazara Bible na botanga te. Oh boye na yebi yango te. Mais tu dis que pasteur ndé a oté abiso Bible to yoki oyo côté pe côté te et que so bino bimo kutana ba master bo sel vie na bindo. Mais na suka na ngonde tanto kabwana ngala kota na chambre là. Ah père wana ye. So après ozo ki encadrement ndenge. Oui après na bando la ta souci siko ya ona santa 4 na ngai. Tant na ozo écoute on a ozo na aussi c'est université na sisista. Nando sa cop na botou, c'est le cop na ville, non bande réunion sur Waibi prophète fils Waibi FM. Moi Waibi ngami FM. FM. Oui, parce que FM vraiment dans saluer bon. Nando sa cop na botou, mais na comment on ke ben vie à prière comme matanga trop. Et maramebe na comment ça la simbate. Na zai vraiment na ninga benga chansa. Surtout côté sika boy na bino a ngai bo le kangate ngamba no bimana eloko. Voilà. Bino rodi ah mais ngana obimanelo so le paquet indi ngaba olexanga au moins biso bakani ngaba ndazai mabio wa bongo yo ndeti bato bena ndo baka mutaza na bakisi na copie électronique to sa boy pas ne zara pas pona yo mais pona nga eza passé ce quand na jupa na wata na sala ngote na vanda kwa mtu mwazo nimba ce quand na chebwe na savande na somnolé na chebwe pas maele ya pas none zaini donc il y a eu des amis au vanda ba muto à travers la ligne. Nakis. Au contraire, cet esprit-là, il va être toujours comme ça. Quoi accompagner ngai partout. Accompagner ngai partout. Là, c'est vraiment intouchable. Au conseil, on a plan mabé, on a balanga kokenjeloti. Au conseil, on a plan mabé, on a balanga kokotate. Donc, on a qui nous entre parenthèses. Au conseil, on a film boye banandoki. Pour baser belé otokuta na bango o bimia na eboye akanga vina yo akanga nini akanga ba chance to akanga o yebite nga na kutana bango trop na parcours na nga wanzamba biso ke yete oh sélection mebeta na lito yo comme mekate oh OK bana bo moto so kei autozo pe meka OK na yo OK oh mo ka na suka boy arandre de impuissant nion sona esen ici ekufi mutanga ngumtuna oh mais mutanga yaki alani mo banzunzu na ya bo moto yaki bolenge wana amoni ke okom no ra terrain vide. Tango au kaboni na au sentir union sonné c'est ezongi ton na niko mtuna mtuna bina ngai andio bisanga identité mutana ndoki donc à plusieurs fois biloko na salami à plusieurs fois donc et biloko bando boma l'écoute na ndo boma mais et enfin to va dire que ko ngato tani to sola ngo siko ndesiko tala ndisiko makomikota siko manzambe wana siko retu e bandi ouais wana na bandisiko ninga mako komikota na monike na salle union surtout na komona na komiko ba contre komitro ezo simba sute ba bilo na zaki na ngobele simba te mais na tikeka minga makamba spiritualité na mona mando sani ezo simba oya bomoto ezo simba te nzambe bomi makamno tout boma afongulu na spiritualité komisko ko boma komi make na vandi boye dernière cop nango sanga pasi pour na tika boulot électronique au man na regretta rango mais pas tellement na lenga bomoto pour aujourd'hui je suis prophète pour comment peut-être goza lobi faut bungisa bilo rebelle bandeko ba landanga faut bungisa bilo rebelle au pôle lobi que ce qui était utile pour moi je l'ai regardé comme de la boue pour avoir Christ donc on commence à sentir que na musala nanga comme na danger cop na suka o regretter cop nanga na ndo regretter makasi na ça la cop bien au zonga bozing na moi 200 au zing moi 100 au zing moi nino sentiment ma solo et que cop et que non bien mais na comme senti que tika musalo et c'est non tika onde ni nga liara na vivra ka yo yebi bien makasi nanga zemo loko abi nanga fotika c'est ni relaxa que ezanzambe mutolo bala parce que non tala ba non na ebe na tamte ya bilo ya comme ni na relaxa que ezanzambe so ezambe sinni na kondima abi poser na sin senga mbongo nyoso lingi et c'est bon pesa nga $2000 pour ndima ke zayo abi na pesa $2000 yo kabelote na pesa $2000 musalo salaka
kende na zongi ville wana kopa ville katanaki na zongi ville vana pena mutuentel au sa musala quelque temps mbongo zolia ya yo mbongo bomba yanga to kani bongo donc ndenge na sa cop na rozwa 100 na 100 na les 50 wana otanga te on a bombi nde aseni ya tangi tie ko ka monta na seni na sengi c'est par là il m'a enseigné ce qu'on appelle épargner. On devait apprendre à épargner. Comment épargner? Oh, ils avaient qu'il aura comme biso mi balé, mais après, à enseigner maintenant, mystère épargner, il y a quoi épargner. Donc, nayango, ndé na salaki service ya, kubanda wana tine comme ça $2000, tant que koki, elle est mbongo, na ko muninga na tikate. Quand on est tikate, non, il faut tika parce que ça ngande nzambe na saini. Na même akiwana. J'étais obligé, na commence à moi bijeti. Retour et bandit. Bateau va ça électronique, mais retour et bandit. Si mon melo mo boy pas imité. Il faut sans. Il faut sans. La kena rini na sans pas na la révidé. La révidé. Okimi. Ozongi pa nae. Mais quand on a la retraite, na mo na la azaki nango, na ko ka la retraite après na fongo la déposer moule, na ko pota la na vie moko ko dire ko empêcher ngate na za service ya batu. Batu vraiment na teki biloko. Et naza la prière n'a engagé battre la biloko mo naza prière c'est un peu ça mais minga siko n'avons ya mo nzambe pris na kutana musala nzambe mo rebandisco ko encadrenga mais début ya ministère na yo ezaki ndenge début à ministère oui ezaki difficile parce que d'abord pour comprendre que ça ministère c'est pas facile. Vraiment. Ça prend beaucoup d'étapes pour comprendre les amis. Oui, mais et là, ils ont malam, ils ont batondon di mangate surtout baba chéri belé tout ça qui n'a bango nana non di mo ba yayo ba ba kiyo de ça qui mo boulou bani o iba bango de tourner bon peut-être ba chombo bani ni surtout million c'était pas facile. C'était pas facile. Mais là, moi, c'est qui est important, le Seigneur faisait avec moi des miracles. Vraiment. Le logo c'est qui moi kamo changa. C'était de miracles. C'était de l'église c'était un miracle. Le miracle n'a pas été c'était en moi. Et ça te pasteur moi tanga maboko pour ngana bonde mutabika non. Na mzangote. Et ça li kabo nzamba pesanga depuis. Donc c'était ça. Vraiment. Donc tant que tu bandi ko prier na bateau, il y avait le miracle qui se faisait. Il y avait le miracle qui se faisait. Surtout un nombre de miracles dans le ministère dans la salle na yoso na habité. Il a tellement belé. Il a tellement belé. Ya batu muta kufi bo na bondeli a sekui. Boye muta beti malade mbasu bo ya bondeli a sekui. Donc beaucoup de miracles. Beaucoup on a mot des fois. Na habité na bando na ngamo ko isalami na ngamo. Vanessa le bongo prophète fils de Jésus. Oh oui. Ah, est-ce que comment fils de Jésus ou t'es qui wapi? Oui, comme fils de Jésus ou tu très loin. Quand on a ma vision, il écoute. Tant ce qu'on a quotidiennement souci à ya musala ko matabangomba sikoyo ko priaka ko matabangomba ko linga ko mieba o luka so contact na mieba sikoyo. C'est vrai Zambo abeninga wi alingi nini nazala nani, c'était par là de ayo ba kombo na yo apparaître. C'était ma première fois na moni Christ. Et ça longue histoire je me sousto na site ko betango to aussi ça vraiment moni pena Christ na yo mona Christ na moni Christ. Les amis montagne norme à deux niveaux, montagne à deux niveaux. Première montagne, les amis qui n'a pas pasteur rebellé avant moi, nga la zone après bango. Maintenant, bah comme la première montagne wana, bois mon réseau le bas. Voici ce que tu es venu faire. Pardon, le lobby bon le lobby. Voici ce que tu es venu chercher. Je te le donne. Abandonne l'accent ba or, ba précieux, abinanga, zoyango, comme prix de travail à Moussalo Salinga, anga non a say Moussalati. A répondre à voix ne le blanc. Ba pasteur rebellé mon namboga na bino. Ba landa nga pona pesa bango biloko. Na pesi bango yango moni ba mibwaki bango de bazozwa ngabino nga na ye musala nka sika na yebi nazama na naza besoin de Christ avec insistance troisième fois quatrième fois na boyi na on a deuxième montagne bimi vraiment benanga fils monte na bandi ko mata ton na mati na on na comme na montagne yango vraiment kokopta na comme na montagne na ko mona de loin ombrage mutu moko zo rayonner mais elongi na monate na koko tala te abenga ngabi approche na bandi ko poussa na approche abina nga na musika bi muto zo luko mona ngai ngatunye nani bitala ga esprit ngape na yebité na zana ko hésiter na tala na monelongi na mona te rayonnement les kay makasi zo permettre nga na mona te abina nga c'est moi Jésus
Parce que Jésus se présente lui-même. Aza ange. Jésus lui-même, il se présente. Bato nyonso ba la nango ba kutana Jésus-Christ. Bato ba kutana ba ange ba pesa bon. Il s'est présenté, c'est moi Jésus. Oyo lukaka. Na yembango na yoko yambe. Tant na yambi na koti na kata nzoto ni. Wow. Nde na moni ba moko to monter. Comment on monter to kende na couloir moko boye apesinge pa ange moko abina ange meme isika na zalaka. Et c'était ma première fois na bimi na salle moko na éviter. Je vais expliquer na ba na sala na lingana sala cinéma ya isika na par rapport à l'élection na. Dans ce cinéma, non. Na côté, j'ai vu des anciens ébélés. On a monaté, bah présenté nga, oh Paul, oh Pierre, oh j'ai vu na kata salwana. Na moni grand moura monene, oh ils ont l'accès mokili, na biso mamaram to sala na mokili. Wow. Donc j'ai vu des choses terribles. Ba meminga ti place ba chrétien ou ba koufra na bo centre place bazalaka. Ba meminga ti place batu oyoyo en soi ba sala mabe. Ba place bazalaka ba laksinga banda ko ba kasho ba kaboli batante et bato ba vendre esika wana na moni grand soleil de midi dikola mitu na bango et ba ole la l'eau et aussi longtemps ba ole la l'eau en journée ba pesa bi kolanda bango te donc awa ko lo ba bango ni o l'eau na tuni pourquoi l'eau abi na ko expliquer yo après abi bato yo bazaki penali lo banzambe ba rejeter lo banzambe. Donc tant que azota lisanga biloko lande na yo mona ke oui na retourna labi na tali senge pour mona pourtant yo pour okié ba ko kenenzela oyi banzani fosani il faut pona faut ye banzani nyoko okopona dans la kisio batomala mu place bavandi batombe place bazali basali yo basali la ngai tala na sala bango esika moko dernière eloko mutu ya zagni ayota lisanga chaise moko pena ba potre dernière chaise moko abimoni kicho ya yo na lobi ne boy permettre ngala sani la tika nanga na tsoka te avina ngano awa ba sala bato bazaka eza bato ba travailler c'est notre travail te mon vandawa exacté et c'est par là ndé na mona zilo boko na droite atienga la cœur abimisi motema nanga aboa cœur na corbeille moko a tieboye nda tiabi je te donne mon cœur. OK abina motema no ko sa musaloti je te donne mon cœur après wana ko babongo Atie, Abi, je t'écris, je te donne un nom. David Ayo Komanga, fils de Jésus. Ton nom sera appelé fils de Jésus. Tu vas prêcher des choses que les gens seront étonnés. Tu vas parler des choses que les gens seront étonnés. Tu vas faire des miracles au nom de notre salité. Et tu feras beaucoup de choses. Après, dans Katia Vision, on a Paul, Jean, disciple, na Élie, prophète. Abina bango ba prier pour nanga abina bango le omoko bo pesa esprit o accompagner bino mais bon zoto na binote j'étais agenouillé ces trois personnages abaché na moni baché boko na kolonanga après ande l'accent mission ni bongina sani na salanda binanga sa mission rédemption tu vas annoncer la bonne nouvelle ou quoi annoncer rédemption et une mission onate akati lelo donc na force à côté moni na zabo donc na force à côté até na rosa na za bible était mais je peux prêcher parce que à Koksara Hébreu 8:4 nanga j'écrirai dans ton cœur et je le mettrai dans ton esprit na force à miracle était et ça la maka yango moko prophète fils de Jésus c'est un peu ça bref au côté à sermo à zolanda biso ça pas problème oui na kan be news alanda biso trop ça pas problème au côté nini non sengelo a liboso a la confiance en Nzambe que le Seigneur guérit. Il y a les bossons. Il a mis balé, a appelé la confiance à Bassala Nzambi. Il a mis balé parce que il a quand même Nzambi on la fermer. Mais ça là, quand même Bassala Nzambi on récite parce que guérison Zamba ya na ngote, a tchango ne pas battre. Et bato wana ndese okuta na bango, bosani, ba bondelelo, bobik. En tout cas, merci beaucoup. On est à Kibongo, prophète, fils de Jésus. En tout cas, na yo kinzo to malili mais na supporté parce que biso tozali en Nzambe. Amen. Oyo ebimi kati na ye et outi père na biso donc tozana ndako moko. Amen. Tozaki na serminga ko yamba yo. L'homme de Dieu. Ce sepeli mingi. Vraiment. Mais prochainement to kolinga oya lisusu obakisa. Non, mingi to lobité. Et bandele cause à la auto rapashi. Mais continuité ça reste pas cité parce que yebi déjà nzela comme déjà ndako to yebi nzela et na yebi que
KNB News na sur ba olembanga et la chaîne na biso. Et chaque fois tant nous fuka bato bonde la le Seigneur a bénir bino tant ya tout ta ba moto c'est scène et bakisama c'est comme un miracle en soi et bakisama ba rêve na bino sani ekokisama et za l'entreprise mongo vraiment monene les soukoleka. Merci beaucoup ndenge bino mo bobongisa yango te sepeli mingi merci. C'est moi aussi ngande na remercier bino na vraiment na mabongisi na bino et j'ai aimé na saluer non le patron ya DG Jimmy Mokendi ya mabongisi et na saluer bandeko nyonso balandi prophète fils et belé de fois balandanga de fois na radio. OK mso ba monanga moi ba apparition za moi muke et j'espère certain ces derniers temps 2021 a décidé qui na apparaître. Merci. Donc na bande pa na bino et na sibino pe pour accompagner évangile wana. Merci. Merci.